Ouais, santé kimia. Voilà. Oui, merci beaucoup. Comme on a Dédé Lokima, Nazali, représentant provincial Universal Security na Okatanga. Oui, marié, père de 5 enfants. Alors, Oui, ce qui a besoin de mon bicho, bicho en tant que société de gardiennage Universal Security, tous en à Lubumbashi, sur l'avenue Route Simonama numéro 1, dans le quartier Ndjanja. Nesika bureau na biso provincial ezali, ce qui bayona ba omona biso. Et puis oui, Universal Security ezali maison de gardiennage. Nous sommes là pour sécuriser bateau na biloko na bango. Nde domaine na biso toza ko salela musala yango wana. Pour maison de gardiennage eza ebele et chaque maison eza na stratégie na yango. Biso na Universal toza na maloba na biso moto lobaka chaque jour qui passe sans attentat ni vol nous rapproche au prochain attentat ou vol. Et ni koloba ete garde na biso soit dans esika ya musala. Il doit savoir ce qu'il est là batante ngate peut-être aux 1h du matin et tant que mususu na 2h soit 4h baroya otante il doit être toujours veillé. Et par rapport à par clarté na biso Universal Security, nous sommes forts à l'intervention. À chaque fois s'il y a un problème, si nos clients bengi biso, donc nous sommes toujours prêts et à intervenir dans minutes mouké. Donc on est là et puis on intervient. On en est parti à Universal Security. D'abord, l'objectif de l'Ibosso Universal Security est d'aller couper ça emploi le peuple congolais. Et par rapport à la jeunesse, oui, la jeunesse c'est Mingi, des bébés, Kuluna, Makambe, Bele. Et maintenant, Universal Security, ceux qui toujours on les forme, depuis ce bango, idéologie à Moussala, comment être discipliné, comment vivre en société, et par là, s'adapter, puis s'adhérer, Mbalamoko, comme Moussala, Malam. Oui, c'est vrai. Beaucoup de gens pensent que prendre un agent de sécurité, ils ont dépense. Non, ils ont dépensé. Sécurité, ils ont ya mutuya makasi. Ça dit comme dépense. Non, ils ont vraiment ya mutuya na vie ya mutu. Pour que les partenaires s'approchent de la Universal Security, et à l'Ibosso, nous allons assurer la sécurité ya makasi. Assurer la musala parce que nous, on s'adapte par rapport à bosenga ya client. Donc ce que les clients nous demandent à faire, c'est ce que nous on fait. Donc ces clients, tout ça la musala boye, on respecte des consignes à clients ou à Zopesabiso et puis on associe ça à la consigne à biso ou hiérarchie à ça Pesabiso au salaire. Oui, solo tout ça la parade, vous savez, quand on recrute les agents, bazo dans la famille différente, nous dans le comportement naïe et malgré formation, on a toujours des temps où pour bien avoir agent na biso nyonso ko pesa bango parade. Na parade on a toujours rappelé bango ndenge ni sengini basala musala. Ndenge ni sengini ko vivre na société. Ndenge ni sengini ko respecter ba consigne ya client ou azo pesa bango. Ndenge ni sengini ko bomba ba secret parce que vous savez quand un agent de sécurité a doit sécuriser biloko ya batu puis na ndako ya batu et tout ce qui se passe là-bas à qui jamais aucun ne robeta du solo libanda non. Il doit garder le secret ya makamozo mona kuna. C'est ça. Donc, chaque fois qu'il y a des parades, toujours la Kisarabango, comment se comporter. Parce que ça, nous avons facilité. C'est pourquoi à chaque fois on appelle les agents, on leur donne des consignes, on parle avec eux pour que nous sachions qu'ils sont malades.
nous sommes ici à Lubumbashi, tous à Likasi, tous à Kasumbalesa. Partout là, tous à un numéro Oyo et Sengeli qu'on contacter. Je ne sais pas si je peux donner ces numéros. 081 58 54 808. Et le deuxième numéro, c'est 09 701 808 79. Et le troisième numéro, c'est 089 89 00 650. Donc, les numéros, on sont des numéros OYO. Et tout ça, là, 24 sur 24. Donc, à chaque fois, si vous appelez ces numéros, automatiquement, vous rejoignez Bichot. Et Bichot, vous allez direction provinciale, vous allez au Katanga. Mais nous dépendons de Kinshasa, c'est-à-dire bureau na Bichot pour direction générale à Kinshasa. Et si vous avez sur Vazali, patron na Bichot Vazali, et à part, il y a aussi notre directeur d'exploitation, c'est lui qui nous y a au Kamba Bichot. C'est pas dit que comme je suis dans la province à Katanga, tu as la maramona ndenge na biso non. Toujours on a pas instruction au bazo pesa la biso tango na tango. À chaque fois s'il y a un problème, on informe la hiérarchie et hiérarchie a pesa biso instruction ndenge ya ko salela yango. Et on fait rien sans que notre directeur d'exploitation Azala au courant, Nadoka Koma. C'est un peu ça. Donc, par rapport aux questions, on a belé à mes camarades, Baïbingaï, Baïbinga na sport, na sala boxe, même si aujourd'hui, nous avons sous-sauté na ring, mais des sports, on a sala. Mes camarades belé Baïbingaï, on a na singa na jeunesse congolais, on a le sport, et ça, et logo ya mukete. Sport eza eloko kopesa biso nzela ko koma ba voyou te. Sport eza eloko so ozwi yango au sérieux et ko memo musika. Exemple nanga lelo nazo kamba ebele ya bato. À cause ya sport. Sport nde salingai na koma lelo boye. Nazo diriger bato, zo pesa bango ba conseil. C'est-à-dire tant ozo mona ke sport ezo memayo na mabe faut tika donc zoa yango na sérieux nyonso linga yango malamu longwa na kati ya ba groupe ya bato ya mabe ekomema yo musika okamba bato nzambe apesaka moto na moto bodon na ye likabo oyo asacha na kati ya vie ya moto mais soki yo ozomona ke sport osala yango au hasard c'est pas ça eza likabo nzambe apesi yo pour que lobi ozala moto mais lelo tala naza visité na journaliste munene boye ayi kotala nga kaka na canal ya sport c'est pourquoi ngala senga na ba sportif nyonso tolingana totika désordre totika kuluna tokende liboso mpona kosunga mboka na biso Congo. Parce que tout ça la province ya Katanga mingi balobaka Swahili niveau lancé message mona ba partenaire ba client bato nyonso bamoni yo à travers le temps de Ike pour bazo na fin fond balingana bango bazo contact universal security mais peut-être yaki ignorant na makambo ebele grâce à l'interview oyo et au fungola lisusu pe fungoli lisusu carré d'adresse sous makasi na lieu s'adresser na ba partenaire ou déjà bozana na bango déjà en partenariat na bande comme sous bazo ba ko kala lelo ba koki ko rassurer na nini pour être baya pour travailler en partenariat pour bosser la banque misala ndenge za toujours accenti Universal Security ni maison ya gardiennage inachunga bantu na bintu yabo tuko muvili ya Lubumbashi tunafansia kazi ya adresse yetu ko ni Route Munama numéro 1 c'est-à-dire njia leo na beba unenda mu Kenya mina piquer accent na ba client yetu bote tukunengala na bodi bizamani accent sana njo kutufanya confiance à tout à me décevoir hapana
à chaque fois tuna travail mingi njuu ya kunifurahisha et tunalomba tena bale bantu baklinia bengi na bale kuexperimenter kazi ya Universal tunabalomba bakuye chetu. Kuna objectif moya ni ya kufurahisha client wetu, kumchungia bintu yake na bintu bile konabi, ndio objectif yetu. Donc ma numéro yetu ya contact ni 081 58 54 808. Tuko na 09 701 808 79. Tuko na 089 89 00 650. Ata kukasumbalesa uko Kolikasi, Universal iko partout. Société monene sana iko na objectif ya kuchunga bantu na bintu yabo. Accent. Merci à Liboso et reconnaissance à Liboso nazali ko zongisa yango et pas ya patron ya Universal Security, au patron ya Universal Security pour la confiance oyo basali ngai depuis kala. Donc on a souvent que na Universal Security nga nazala sous agent na koma mwana ya Universal. Donc merci mingi na confiance wana et na pesi susu merci na directeur d'exploitation Naduka Koma, directeur administratif et financier Nico, et na Bossanité Willy Kalamba, na Bossanité, et puis na pesi Sumbote na Piton Moelon. Donc to Simba Universal Security nde tatande mama na biso. Et après na pesi Sumbote na madame Nangai Diane Mounia, et na pesi Sumbote na sœur Nangai, petite sœur Nangai na lingaka mingi, Rachel Kunda, et na pesi Sumbote na ba agent nyonso ya Universal ya Lubumbashi tokende liboso et tozala sima ya maloba ya mokonzi ya mboka. Merci beaucoup.